Bonjour, bonsoir, Nabalandi Oso, ya Sarah Tolati, Naba YouTuber tout, ya monde entier, partout où vous êtes. Na pesibino ba mbote, babi, lelo tout ça, mercredi, jeudi, lelo jeudi. En tout cas, un bon jeudi, la bino nyoso, on appelle là, votre humble servante. Naba bobe nganga sou chroniquiste. Chroniquiste baba bilo mongo boye, bobe nganga chroniquiste. Bolongola nga pinanga Sarah Tola, fo bolongola nga na l'histoire. Nga fo bobe nganga présentatrice. Ou cette bobe nganga animatrice des émissions en ligne. À partir de lelo, boye ba ke Sarah Tola comme animatrice des émissions en ligne et non chroniquiste. Bocha kwa na l'histoire bocha ngaki. Oye bi lelo so bomoni nga lelo na ba minti oyo. Na ye na ba etando eke na bino pour nous répondre un certain mutumo boye na komo ya Ken moninga na otanga komo na facilité yo sko tanga yanga ta devoir yo tanga ka Sarah Tola omona pena na sepeliso Canada kuno kete mena sepelisa ngana tangi yo avant bando lukosa ka ba débat to répondre ngai to swana na ngai yekola na olingala. Parce que lingala est difficile et pas non koloba. Français n'en parlons pas, anglais n'en parlons pas. Si vous yo penda oloba la langue ni na vie. Parce que lingala est la langue nationale, langue yo bota melina ngoza lingala. Si yo lingala zo kokoloba te. Français koloba mukoni, anglais kutu pardon. Est-ce nga pena na zabwe na ko vanda na calculer to na sala émission mo bo pona répondre. Openga lipapa, est-ce que bien lipapa opena ke lipapa elati koleka na yone loko no bozaki na plateau wana. Mais lipapa sombi bino mbale. Lipapa elekita msu voiture na cher. Oyebango te. Ozana problème à compréhension hein. Na mon on dirait on comprendra ou bien sagesse ni les amoutiers. On comprendra makambu na baso inverse. Dans l'émission on a place dans le but que des choses différentes na lobela yo. Na collaboratrice na yo ndebo ba des choses différentes batuninga magamu na yo batuninga magamamani kenga bi olobi des choses différentes oso mona mutami benga chose oh papa yekola no lingala zob na ta bongisa no lingala na yo so yango na bi yango Canada ngo nelamba nini yo te ba o no calculer o te na posa kuto sa no ba débat o te. Nga na ebisa déjà na pesa devoir pour nga na auto discuter pour oyeba na koloba lingala pour français okokate bandana koyekola lingala lobaka na lingala bien na pesi bino devoir mais na mo devoir ngo okokate boko mocha ba mapapa te na baki ngai so moni kokoka fo finga nga na kombo na nga faut même titre na émission banyo koma Sarah Tola che Sarah so ze pena mobali faro koma ndake no Sarah Tola mokata ngo Sarah po ebike lelo so yindeli yo se défendre tous les actes. On appelle ça devoir, on a autant facilement, yo autant nga to ko katene. Donc la qui c'est carré ça. Moi non wana o cheke mupandi wana sala ine émission. O moni nga na vie nga pena muto azwa tanta ya roboko la nga ya osombela nga ata lipa. Na sana ba réserve belé au finga. Moi na futela ba transport okutana na kermesse na landa dea. Na lingana démarrer voiture na kende auto la pusanga ta awa ngana esenga binga na ke banda no zonga sayote na futela ba 30 ans mbonga moto ya combien donc mbonga moto ke banda 1000 francs 2000 francs 3 na futela no ba transport ba moto mbonga moto yom to matano no ba moto ngana futela ba moto na sombela ba castel po vino mela castel moi c'est castel est-ce que nga penda sarani na sana ko bando calculer soi-disant succès bino ko betela succès nangwa leki Karim Mokonzi na succès yozo beta succès wana nini succès o yozo betela tolo wana nini moi makasi wafi ya moto fi ya solo mapeka oyebi nde basomba parfum te oyebi ba chemise a kombo te ta mono ata Brazzaville kuto kenda to lingo simba micro za succès na simana nga Brazza kuto kenda ate ya yebongo 5 continents kenda mukoni ba pays autant msunga kenda yo kenda mukoni en tout cas bo pe misabiso yo nga na calculer kutu na otala ga Keni yekola na koloba lingala français za mobulu makasi na anglais mais yekola na lingala yekola bina koloba lingala
balakisa batu lingala te yana bekolo Hervé bino batu botanga ati lelo bekolo mo te za oke okokotsa mutu ba yekoli lingala ezala te monsieur Zali kota yekola ta lingala ko papa po lingala na oyo loba na émission na comprendre yo te ba ralenti net zolala net utimboka na comprendre na na poso répondre yo te na na poso calculer yo te po yo so ba calculer ezala ka succès ba olanda succès ngana pesa bino de devoir ngana na posa na sepelisa pe na internet omoni ba fan na bino na sepelisa bango botanga ndika komona bo masque te bocha code te tanga ngane na otanga okendiana mwana na mususu wana mwana loba no kutu ya te parce que na putela ba moto na kabela na sombela ba castel o matana mutuka na ngai na memayo na tamuta yo skoti yo bando finga ngomoni te ke na mona o important ya no sens ti parce que yo po bando finga nga luka pe jour yo po sombela ngata secret luka sala fort luka jour na vie o mema nga pe na mutuka na yo parce que bino mi bale wana ti bovandi bo sala émission na kombo na nga kia na matana mutuka na nga yo matana mutuka na nga wada ya muki na dimna bino déjà na kumba bino botamba tamba na mutuka nga ya bwa muki sko na bano répondre bino ni bino de bo luka pe moyen jour moko boye wata na maki mbambala na ope na mati na ngope ozo comprendre o déposer nga po so benga pe jio melisi nga pe si ya rosenga o kanzi ti ovana na internet o lo baba tu ba yo kayo yaya batu batala biso baba zo bate basala pe ba différence ba ta bina ke op na sava op na sava op na yaya wala kazambe zena na ponga bana na bien braza kutuka oya bien braza ya commerce là laissez passer 10 000 francs cano $30 donc to betara $50 okeno braza yaya ta braza kuto okoko kendete mama bongo finga muta koma rati akati si océan yaya to za batut bilongo bino bokumi saka pasi omona na sa mo itala na le bat internet ta baze bele na leka bango na nzela na sa moto bangwana na sa moi me ba me maki bourgeoisie ba ye nango na internet nze bane lo côté moi pena makasi bomona ye wana likola moto sko ya choma taka moto bongo bando finga ngande ta no chemise ngala ba chemise bilamba na nganyo sina lata ezana na kombi yo ta papa ne loko wana zaki mupandi compréhension moins est-ce que nga vraiment sarato la ngai est-ce que mutu pena komi benga chose na benga de bino ba chose vous comprenez pas question bien té tant ba tout na nga question deux personnes ngabi molobi de des choses différentes donc moi si wana na mobali wana bango nyosu baza ba comportement de mo ba lora ba chose yo lingo comme ça nga impoli na kokatin po batu batala nga ba fan nga ba olinga ngote HPK babi silence d'or nzamba bilamba na domi nyingi devant na pesi bino mani matanga pa lutumba boki matin to kutana na matanga pa lutumba boki matin sko totala na no ba aspect na belate limuta louer taxi ketchte boya bina na baka bo louer bat internet so bige munyo stalinga zagala mbongo munyo stalinga ba moneka danger bino mo retinga na lora bino pour les kosa l'émission il faut que on défie la mama ko boyo défi ba défi la mama ba défi perruque ba défi ketch ba défi et puis là on a soit salité ya baba ba si bino ngala tabila mama baba oye sikoyo o tsheba maquillage belo esiko pour impressionner batu bana poto tellement bazalaka te ba mona bino danger parce que bino mo mema ba via ki danger na YouTube ba mona bino grave c'est maquillage la taki boyo ya ko defa ngana complexité ngaso émission putinga na liputa na lata liputa so putinga na sanda na lata sanda parce que ngako bebisa batana ngate na lati lamba nga mo akombo makasi ne na lati boye te so na lati boye fona kota na bureau José Makila enveloppe même sous 2000 balles na kati vous comprenez so na lati boye c'est que na kota ta mso pas Magloire Kabemba
nazwi mwa enveloppe na nga so na koti boye tamosu na kote pa Jean-Claude Kyungu Kabila nazwi mwa enveloppe na nga na bimi siko kabi bilamba na nga cher na lata yango na kotaka nango baplace ya malonga na yaka na YouTube boye bamoni ngaka Sara lataki makasi mpona ya koloba basalade nga na bongo te babilamba na bino yaka na valeur te ezalaka mpona kofinga bato na YouTube ngai so na ye na spese information to na répondre mutu kazi ndenge ekutelanga na ozala bongo na boma nzoto te neti siko na orépondre bino mpona na rendez-vous na José Makila yango na orépondre bino boye mpe kutinga boye mpona obima donc nga mpena na ocalcule bino te franchement do minyengi na ocalcule bango te Elena Pemba opekise nga makambo oyo Amelia Mweba mwasa mungala babibala mungala oyo kalontela wana lipasa na nga opekise nga biloko me so na répondre boye mpona moni eti nzele babungaki usati bakomprene makambo te yo moto obeta lisolo ya charge akabo si o a musicien ebongo patron na ovanda ene wana pa charge afaliti nga mpe na charge afaliti patron ovanda ene ya charge afaliti ye wana azozela komi mama azoyeba te soki okende Canada ou pas a charge afaliti ozala charge ya musicien biso tu bajournaliste toa bacharge bamusicien bamemanga na bino voyage na bomani siko otala vie bino bozala omene na ngai nalala no na chambre à luxe ya nga moko ya $100 par jour tosala 2 jours naliaka biloko na kati hotel non libanda naliaka na kati hotel na commande bana na déjeuner tina kolia tozali considéré nde mote me bino bafina bino misatu chambre moko yo avofinga nga avofinga nga mitala na osoulier yo moko na mitali soulier obite Nito na liata sans francs na melisanga ta castel afutelanga ta moto po yo mata moto ata express yo eba ngote baninga msu bazwa ba express mais yo vino moto bite asolanga pe moto déjà ya aero nga mona ba taxi na nzela no koloba te aero yo voyage kutu no okenda te braza ku no okenda te aero Dubai ekiti batu tu bakomo beta batu na Dubai visa $100 billet 600-700 obeta tatu te po Chine ezalelo mwa matata mais ata Dubai oke kunante aero yo ko se comparer na nga yo ba ke o 6 ani basala succès ke ndaka na mbongo muto azaka na succès amona na 100 francs parce que so za na succès batonda fiana na succès tindela ebo ezongisela ebo succès muta makolo succès ndaku te succès ngani no yo beta to ya nini Amelia Mweba omoni makambo na ifse bango déjà na opesa internet elengi kala mingi te devoir na nga boko sala ngonde te bobenga nga komona nga je m'appelle Sarah Tola betaka lobaka Sarah Tola internet e yaku bo masque te bo masque poani benga na komona nga bo masque na ote obangani ya mutuya jibe kumaluta na pesi bambote. J'ose croire qu'il y a comme une souka. On a payé sur Bambote. Gege Mokroso, le designer. On a payé sur Bambote depuis les États-Unis. Anisette Manoka. Anisette Nangai. Anisette de moi. Anisette Manoka. On a payé sur Bambote. Babitara, bateau, basoutenanga. Donc, base. Faut payer ça toujours base Bambote. Bambote, belé na yo, place aux Ali. Bambote, belé na Erkik, Bamvoit. Yo, non, on boit, on a boire comme on comprend. T'es là, on y est, on a boire. Au sol, la soute. Erkil banvoa tu ozo solo la lisusu te luka mayo bongisana Sarah Tola pe ça bien. Nicole Machuda. Ya de moi babi Nicole Machuda. Moi des États-Unis. Vieux garde-robe José Kabemba depuis Canada Montréal. Na pesio bambote. Nicole Machuda la grande dame de Issa. Na pesio bambote Aden de Newa de na Issa donc na ba États-Unis. Et puis batuna boa kaba batama sekite batama sekite nga boka batalo kuta te o boa pour na centimètre centimètre donc batuna boa kaba batama sekite Levin Dongala Issa Dodoli Poiti Issa Divine Lopeka la petite sœur propre Issa Lobi kaka lo mo beza ko se préparer ya makasi penda maître ninja sikatenda maître ninja opexenga biloko mais ba droit de réponse spécial arabien
na yokelaka wana tosaka o vraiment mais esengaka mpe mwa koloba mpo moniso basemba baolobaloba esengaka mwa éclaircissement parce que mutu fo mutu esalaka nango osu na bwaki ete famille tola mobimba nalela bino fort grande famille tola mobimba nalela bino fort nango osu na bwaki ete nzambe na ngai nalinga sisa na ngai mise komaka obakaki nga te mimoza keneli monduka Sylvie Chekombo mwana mutetela na esu na bwaki ete mikolo na olinga nanga koza na banyonga batu te nzambe na ngai nalingi na nga te obwaka nga te nalingi te Laetitia Ilunga babi camarade nanga mo boye penda yatanga bomwana mais to yesu kokutana vena nga dino liake na kobosa note héritier Luvumo héritier Luvumo babi job international depuis Maroc HPK silence d'or Dominiengi bino nde makambo bino nde babi mikolo pendezaka bino nde Afrique Elengi TV mobimba na moni Keren Shadrach Peggy Titan Peggy Bokele batutu kwa na ba abonné na biso Afrique Elengi TV na ningi bino mingi Mike Lokamba Sozali Sabenge ya na peso ba mbote place Ozali les amis de Bandal babi vraiment na Bandal nyonso faut se retrouver dans les amis de Bandal dans les amis de Bandal na mona ba Michigan Yoji ba Yannick Nzube Atassin bazebele na kati wana donc bana Bandal ba vrai bana Bandal pena mabele Jean-Marie Lorero na peso ba mbote belé bozé belé en tout cas ba ona bosani ba émission silité na bano boka bino kaka en tout cas pour si c'est mission na babi batele makaka batele makaka Hervé batele makati en tout cas na lingi bino mingi na rendez-vous le temps c'est de l'argent donc les immeubles intelligents donc biso sala ram sala bien en tout cas kita nango penda quoi kita nango donc mon apenda mokonzi biso tubimanga na biso babengisaka biso po to ba chroniqueuse te to ba chronifoite te to ba animatrice des émissions en ligne. En tout cas nous sommes arrivés à la fin de notre émission na lingi bino mingi en tout cas babi le 1er mai ekoyinda na Brazzaville Radisson ekokwea oya royate matalier joyeux anniversaire à toi maman Nana Ketchup Bafana maman Mokonzi la reine mère yaya de moi Nana Ketchup Bafana ba bon séjour na place Ozali joyeux anniversaire lobi dana yembela kio ya royemba na WhatsApp na cheo partout na ba page tarayo en tout cas au revoir à la prochaine émission. Saratola Babisou mon général Nyangambwala à Brazzaville, la force qui écrase. Saratola Babisou.